ata batindi yango le même jour te mais ezaka quelque part eyaka donc sokoda soki eza bien géré tokoki même ndeti bamakamba Goma boezoleka bo sokoda ko bimisa paquet moko atindi pona bandeko na biso Goma biso ba artiste to aider ba frère na biso Goma mais le quoi sokoda eza mal géré yango nozo mona ke biso pasi na biso zo bakama ngambu to memi yangwana coïncidence kuna na sokoda baza na problème na ba na justice oyo ezaka rapona biso ba artiste tout mais ça entre président Jossar na président Nyoka Longo président Jossar adara adjoint à président Verkis a belaki ake azongi yazaki asalaki intérim akoma président akoma PCA ba raison ba kenaka na justice président Jossar mtaganyaka bomona akoma osala wana tondima batutu bandima président Verkis pala la raté akendaka tribunal na ndenge na ye lelo a gagné tika samakamona mibale salami président Verkis na arrêté na ye ake na sokoda po banda musala biso pe na IGF le même jour biso pe na IGF en tout cas toyo kanate nzamba zo monanga toyo kanate ke bino boke na IGF biso to sala boy non président Verkis na action na ye biso pe na action na biso président Verkis a komi na sokoda a trouvé porte kangama loko azaki na papier na ye abina bato mais non bato bazali so na droit kokanga wate selo ye baye ba forcer porte ba koti biso pe tozalaki te nga bafuta nga $58 par mois sokoda esalamaka bafuta biso après 6 mois donc $58 multiplié par 6 esali $350 mbongo bafuta lo fombo yango photo yaka kuna toye wana na sokola toye kokuta babuka ki porte soki nde nini makambo ebele le kaki wana bon président Verkis aza na parquet ake ape sa rapport nde makambo eleki ake aye kokuta bakomi bazwi bato ya covid bayango bakangi entreprise pendant ke ye mutu akomi PCA na mibeko eleki nango mpe eleki nango lobi nango nayo atiaka kongo abe ngai oh non nazokende bakangi président Verkis nga nabi bon nga pe na minute otalaka nga mutu abulo nazalaki na séance na studio moi na bima elaki ok nzambe ka tsaka kongo tanga akomi kuna akotaka boye baretenir ye totambolaka ndenge wana ndetika bangulu ndetika bameme bon lokwa mpe pasi se eleka ntango oyoka na sokola baobenga leka osani okeka kozwa miete wana donc en quelque sorte besclave bato mo basorganize bavandi wana bareceptionne mbongo nde balingi bakosala nde balingi yo vandi oka na ndako ozela kaka ozwa mwa miete na yo quand même en général na minute oyo en tout cas non tokeno na IGF asala banquete na ye bien po IGF asala banquete kaka ya lelo te eza mbongo ebele ya sokoda bato ebele fo basanza biso bambula na bambula tozokufa banzala tozobabenga na bana biso na baklasse bato mo baliaka mbongo yango makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP-SAND allez niata toleka okoti ba coordonnées bancaires na yo otindi mongo na yo na Congo sans frais bandeko tala ba chance frais d'envoi exacté sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel,
Muni salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oredezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oredezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Oredezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oredezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oredezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oredezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bolingo Yangana Yesu, une chanson de frère Clavé Mayena, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur YouTube, allez sur Clavé Mayena officiel pour visionner les clips. Bolingo Yangana Yesu, Bolingo Yasukate, une chanson inspirée. Pour contacter le frère Clavé Mayena, 07 78 62 15 60. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue chez Congo Mobile Télévision, spécialement dans l'historique musical. Je reçois pour vous pour la 1e fois Louis Godé Lofombo, le bassiste le plus talentueux de la République. Ça n'engage que moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant concernant Sokoda ainsi que des artistes en général. L'autre fois, Godé Lofombo a dit sur le solo que non, il se passe que il y a des artistes congolais et ça sous malamoutezo s'est détérioré davantage chaque jour. Alors, combat la bango et bandi pour nous essayer un peu de redorer le bas blanzon pour nous essayer un peu à cause de valeur parce que musiciens congolais a continué toujours à vivre dans la précarité pendant qu'ils ont travaillé ma casse pour la vie. Godé Lofombo, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour accepter l'invitation. Hein? Merci en tout cas. Je remercie Bino pour Batu Baza inquiet, Batu Baza Bezo Bayokanga, Bamonanga, conditionni Nazanango. Je remercie pour le petit courage au Yeto Kutana. Ok. L'autre fois, tout ce tourné là, au Bitela Biso Moma Solo, à ce qui concerne les difficultés que vous rencontrez dans le milieu, surtout dans la structure où ils ont pour comprendre soit Nabino, surtout dans ce qui concerne les droits Nabino, au comité de même pas dans la carte. Mais aujourd'hui, tu as dit que Makasi, en ce qui concerne Sokoda, surtout Nabino à droit d'auteur, qu'est-ce qui s'est passé pour que le lot, même le Fombo, comment bon, problème tout ça nango ezali simple que biso to lingi so koni na vie wana te vie to zaki nango lobby lelo pena non to lingi sote et nous sommes là grâce à ba initiative ya chef de l'état oyo alingi pe ke mboka etelema mboka fongwama a petit occasion on a ya ko dénoncer ya ko loba place mabe ezali et que tozala to aider mboka na biso
biso pe en tant que artiste to décider pendant de dénoncer makambo zo leka pa na biso na Sokoda. Sokoda, pour votre information, est une coopérative moko ya monene. Est une banque où il cote sarambongo presque chaque jour. Chaque jour, bazo prélever ba moi ba mbongo pour na Sokoda et puis yaka. Ata ba tindiango le même jour te mais ezaka quelque part et yaka. Donc Sokoda soki est bien géré. To koki même ndeti ba makamba goma boizo le kabe Sokoda ko bisa paquet moko atindi pona bandeko na psa goma. Biso ba artiste to aider ba frère na psa goma. Mais le quoi la Sokoda est mal géré. Yango no zomona ke biso passe na biso zo bakama jour au jour. Yango biso lo bayi non, chef de l'état peut cette occasion par IGF est comme ko inspecter makamba bambongo. Biso bayi non. Toke na IGF aya na Sokoda a constaté à sa la banquette bambongo ne kotaka ekendaka wapi bakabola ngo na banani bazwaka ngo combien tikalaka bafutaka ndako combien pour musala IGF fa sala yango po makamba ngo esila okende na Sokoda bana mbongo te tokozela boye bapesi yo saki ya loso okozela boye soso karto bokabola na banani donc nyonso wana ils ont rendre biso ba malheureux. Pendant tout ce temps, bato mo pe baza na Sokoda o bazo gérer, bazo vivre mieux alors do so moni bango non, bazo vivre biso bino trop connait boité. Plus pire encore, Sokoda est comme qu'on représenter biso pa bakonzi. Ce qui est grave. Mona bakonzi ba na besoin d'artistes ba le par Sokoda tout ba te mécanisme ni ça makiwana. Ils ont miracle nini. Chef de l'État a besoin de solana artiste Sokoda ce qu'on des opona yo yaka yo koyate yo yaka yo tokende et bandinde ni Sokoda est coopérative est banque oya ba musicien o ba créaka na oyo ba s'affilia kuna mais Sokoda te ko koma na place que bazana besoin ba musicien Sokoda ce comme dans ça la choix ba musicien ba okende tout wana tolobi e ko sa ma boité biso ba congolais ba congolais toza peka na nationalité moko toza peka na mboka moko parmi biso ba bosser oyo nga pena loba so ba poni 5 congolais ba la moké pona musique ya mboko j'ai fait partie ya mwana to ba to ke na IGF poto ke na IGF déjà baba na ko décourager biso non Sokoda qui makamona na IGF simbate to tenir na sensibiliser batu na ke na révolution culturelle plateforme monte aux aranango na ke kuna na exposer ka batu tu ba appuyer révolution culturelle lati kazaka wana to ke IGF to comme na IGF a accepté mais oui boza ba congolais ils ont coopérative mais ba o baza kuna na kati baza ba congolais wana baza gérer na mboka alors tant baza na problème financièrement biso to ya kotala enquête wana mokonza mboka tie biso pona bongo sauf que boye la biso bosa la plainte en bonne et due forme et boye la biso ba preuve ngambu to memi yangwana coïncidence kuna na Sokoda baza na problème na ba na justice oyo ezaka rapona biso ba artiste tout mais entre président Jossar na président Nyokalongo. Président Jossar Adara adjoint à président Verkis. Président Verkis a belaki ake azongi yazaki asalaki intérim a comme président a comme PCA. Ba raison ba kenaka na justice président Jossar Mtaganyaka bomona a comme osala wana tondima batutu bandima. Président Verkis pala la raté a kenaka tribunal na nae les lois gagné. Justice kaka ya mboka na biso elobi ke non ezaki moi erreur soki pe eloni salamaka ba gagner seye bisoté coïncidence makamona mi balé salami président Verkis na arrêté nae akena Sokoda po banda musala biso pe na IGF le même jour biso pe na IGF en tout cas toyo kanate nzamba zo monanga toyo kanate ke binombo ke na IGF biso to sala boy non président Verkis na action nae biso pe na action na biso. Président Verkis a commis na Sokoda a trouvé porte Kangama.
Loko azaki na papier na ye. Abi na bato mais non, bato yo bazali son na droit kokanga wate. Selo ye ba forcer porte ba koti. Biso pe tozalaki te. Surtout nga nazalaki te. Ba koti esalaki mo ba trouble mo ba nini mukolo lupango ye. Mukolo lupango tanga ye ayibisi bango non eloko so bo fongoli ba bureau bokoti na kati et oza bien te po boyebi te batikaki nini ba memi nini. C'est mieux na voie normale boya pendant ba huissier de justice bango mo ba fongola bokota na bonne de forme. Na moni papier na justice attends que mutami be comme ko lupango atali ba bi oui o bien za arrêter la justice comme na plein droit donc na minute yo ndem to apesa. Sauf que procédure yo boya le loto boya lobby boya na ba biso to assister ni so na téléphone. Tant na moni na bito gende kuna to observer qu'est-ce qui se passe. To ye na kutani na mukolo lupango. Mukolo lupango na bidu. Wana tanga na bidu na ngam na bidu na IGF. Biso taki na IGF. To silisi na biso na IGF et sili to panzani pe. IGF alobi na biso bokende boluka ba preuve. Parmi bata ba preuve on ezaka bata sokoda te. Biso photo approcher ka bata sokoda po ba preuve obimaka pa na bango. Mbongo ekota combien bimaka combien ba futa biso ndeti nga na témoigner nga ba futa nga $58 par mois. Sokoda et ça la mara ba futa biso après 6 mois. Donc $58 multiplié par 6 et ça lit $350. Mbongo ba futa lo fombo yango. Photo ya ka kuna toye wana na sokola toye kokuta babuka ki porte sokinde nini makambo belé le kaki wana bon président Verkiso azana parquet ake apé sa rapport ne mameleki ake ayo kokuta bakomi bazui bato covid ba yamba kanya entreprise pendant que yem da komi PC na mibeko eleki nango pe eleki nango lobi nango na yo ra tsaka konga benga oh non nazokende bakangi président Verkis ngana bi bon nga pe na minute otala nga mta bulo na zaki na séance na studio moyena bima réalité. OK nzambe ka tsaka ko ngota ko mikuna akotaka abwe ba retenir oyo posa parmi tsaka ko ngota ba retenir a informer nga ke lo fombona yo pe bazoluka yo kombono ezo tangama mais c'est pas possible. Siko kombono nga ekota na makambo wana ndengeni. Na tout le temps, on est dans une destruction méchante. Ne babuga e porte. Bota babuga e porte le fond bazaki wana. Te. Boko mbongo koti ndengeni. Ben kiti te bandi ba menace ba téléphoner bandi. Ngara bi bon ngara za ba parents na ba ibsenga so moni ndoki fo belela. Problème doza nango ngara okanga mnogote pona ba droit nanga. Sokoda izan coopérative na ozongela. Ce qui va gérer bien, biso to banolela te. Biso na zoloba ba artiste oyo to sana ba œuvre. Ngai na niveau ya ba droit voisin na parmi bateau baza en vogue lelo. Lelo sozo ka banzembo na ba radio ngamo iswa nga. Soka nga o vandi pena bo moto elekani moto to to lekezo beta basse na yo. Ofani pe na ndako bar mo do beta na kuna bas no ezo na ndako o le kabo na terrasse bas no ezo beta lelo na Congo. Mais ce qui n'est pas le cas na Sokoda. Sokoda un administrateur azwaka mbongo kolega lo fombo na musika. Administrateur on a tantôt za musicien tantôt za théâtre. Mais Sokoda libé congolais monté tam soupe une année koki atala théâtre na bia yo kanze monaye. Mais administrateur on a na répartition à l'équipe au fond na musika. Isa normal te faut si la magambwana. Yango to tele melango. Siko problème na bango baliba lié biso na mama Verkis. Or biso to na magambwana te. Président Verkis biso te m'organiser justice. Biso pe to salé ba marche te. Yé moka ke ina justice ti a gagné. Justice on peut yamboka na biso. Donc to pour rien na magambwana. Bango par contre ba o bazo tingama na Sokoda ba tikalika na deux choix. Soit ba bongisa so mbongo ye botali boye na droit voisin le fond bazo mérité azape auteur compositeur fa joa autant yo kuna osala théâtre no kala batu batala ngo kala théâtre na yo tam sukutu ba congolais sur 80 millions d'habitants lelo banda ba 6 mois yango ata ina na batala na bango yote
na ba droit voisin donc oza kututé ou ozala muke mais le fumbo ba yo kaye chaque minute chaque heure partout lokola to futa na besoin na forfait azo mérité nazaka nga moté artiste o bazana rana nga tozé belé à respecter so ko respecter ma mona bo comme ça on voit famille yo za administrateur muta sala effort comme administrateur ba un administrateur a dans salaire té na sokoda administrateur a vivre na ba quota ce qui réunion ezali allez bango ba ibineni ba mo multiplier ba réunion bango ba ibineni ba multiplier mbongo quota wana moni nyo soka poka bango ba se retrouver siko biso ba ye endroit o ezake ngana répartition na se ya ba administrateur ona utolo basiko o mona tamsupa yemba nzemo kala bato bayoka ngo rare tamsupa sala théâtre ya kala musupe soka éditeur abimisa nzemo kala bato bayoka nzemo ya éditaté mais le roi a sala effort à kota na sokoda aleki nga na répartition aleki ba artiste misusu na otanga ba komba wate yangwana tolobi non répartition eza ineki donc eza pena mabe ya kosakana te ijefa kende kuna atala mbongo ekota kombe toza na beko ba lokola borange efuta ba mbongo ebele l'état na biso par ba makambo ebele basala même CD kako monaka CD ba oteka na boutique tango ezokota balongolaka droit ya sokoda téléphone kako mona to somba téléphone lokola beta musique na biso balongolaka droit ya sokoda do sokoda za na ba mbongo ba sokoda msuite na bakatanga itinda mbongo e récolter kuna tindi awa na botel ba terrasse ba futa mbongo ya sokoda do mbongo wana ezaka mbongo ebele ekendaka wapi biso so to na besoin ndeti nga na besoin d'amsuya na besoin $200 kako ya pamba pour nga zaka na ngana ngote na tala c'est choquant makamna zo ibsabino omoni tant na benga na benga IDG pour nga nebike DG mdajira nini na benga na zo $200 pour na assister na matanga oza ki important na kobima kuna maboko pamba te DG me dira que benga PCA et puis tant na bengi PCA na expliquer PCA lo binanga bon benga DG benga tito sur la PCA wana ba koyamba bango lobby na chef de l'état vous comprenez ba koyamba bango lobby na fachi wana biso to yebi elote tito sur la bongo donc ba koyamba bango lobby na président de la république mais ngana olela pa na bango na luka $200 vous comprenez ma maison ça wana na olela pa na bango na luka kaka $200 na se présenter au maire na luka naka $200 pour na zala lobby na matanga mais bango président koyamba bango lobby moko na bango ta lobana ke bon so iboye longo za na ba galère boye semi lobby lata costume yaka bopo facha koyamba biso bilomo bomu na niveau mitema et puis na ye pas DG na bengi PCA lobina ya pa na yo ha na vanda ezaki siko na vanda na bureau na bani siko expliquer pour mbongo ebima wana pendant tout ce temps là to sanga bo biso dans ba mbongo te omoni en tout cas ta ba 1h40 ta ba 2h de temps nga mo lisona bani ko expliquer tala na besoin mbongo et puis $100 ebimi $100 na ezam kebo $100 za mbongo na kochane na koja so bo siko ba bulangi ti makame belebele na bani ko lela mena zuka 100 na bimi nzamba songa biso ezo senga mama motema toza motema malamu oyo ka pasi ya baninga ozo ka bina pasi muto na pasi oide eza pe loko parmi biloko nzamba senga biso omona bina muto na pasi azoluka aide yo za nango mukangino motema mais après basali nzembo yo betete pourquoi mais tunati na présence na kete po balinga ete na kende tina osenga mama na siko nzembo na studio loba siko nzembo fo sala nzembo union sacrée le fumba obeta te pona nini fumba obeta te po tam osala nzembo wana ba kabula sumbongo mais ba yebi ke le fumba uto lela lelawa $200 ka nzembo wana ba beta ba kabuli ba msuba tu ba $1000
Est-ce que nakati ya Sokoda tant que s'affilier ba pesa bino ba détaillé en ce qui concerne par exemple la répartition parce que faut yebana nana ngoza na capacité ba nungu ezalate nana ngoza na capacité par exemple les reçoit autant c'est à quel moment au comment la montant oyo pe à quel moment montant na yo eko kita nyoso ba détail ba pesa bino ngote au départ. Bon normalement il y a autre zolo baté entreprise mal gérée. Ils ont mal géré. Makambo tout depuis to banda to le barango. Mais changement ils ont été ba o baza wana toujours ba avancer na bango te. Mutu muso ba roya ko lingaka continuer. Pour na nini bango situation est bien avantageux pour na bango. So ba pe ça ba rapport. To yeba parce que ah faut boyer. Ya on ba lingaka te rapport ezala. To attend un rapport monté. Ne ba société de droit d'auteur nyo ça ba informara ba société na bango. Biso ezati. Biso zaka mbongo ekoti boye ba pete mbongo ekoti bato ba yeba ngo ka banquêteur ba landela bango même Dieu merci mbalo za IGF nda landela bango na compte na biso do bato ba landela bango so pe ba comprendre que ekoti ba yedile ba no sala pression on ne sait jamais ce que la bango ndeni mais biso toza sir na do bisa yoke ba sala la biso rapporter même groupe wana ba uté pas chef de l'état ba solo lui est-ce que ba sala biso compte rendu rien les gens ont copé na bango to gene ba bokonzi biso pe to ba konzi to solo na mokonzi bazongi bakenda basi baltana mazana dozo o toza na droite to yebi makamba solo la te ata mukolo mote so ba osali sango na buto le lomba mo ba kosa na publicité ba obenga sanga na ozwa invitation fo bocha o bo benga pona compte rendu bocha date wana o bo benga si ba artiste ba ya ko soit compte rendu ndenge chef de l'état benga sa ki ba artiste na consultation non ba sala ngote ba uta consultation do cop na bango bilanga ba solo na chef bango pe ba chef ba kena bango bandako ti lelo bunga tanga artiste na yibi makamba solo te avi na nga pe o fallait que ne pas chef e kene neni point de vue na nga tamsu na nga na pesa bon boy sa chef de l'état pona boy ba ozongo ndeni ba zotin po ba kenda kuna sa ko consulter biso ba benga na ndeni na ba pona na ndeni na ba kei et puis acte wana c'est depuis kala ba sala ngo depuis Mobutu acte wana ba zo continuer on tilelo ba sala ngo même rais a besoin abing sa ba mission na kingakati ba kima biso to kenda kingakati te tokende te kaka bango na bisi ba tokende tozo ba fuite yebi bana ba telemina bana ba jeune tokende kingakati te parmi bango banani kasiti mikolo yo tozo loba ndeti wana na ba preuve na ngote ngana zotanga komboso na preuve mais to yebi ke ba boyaki bato mona na kingakati paradis bazo kende pena ba lobi ke oh ba lo fumbo pe ba bundaki ba yakopo yo mais ba ekarta biso tokenda kingakati te nga o zomona bolo fombo artiste bien boye artiste valable compétent na yebi kingakati te pona bango na kenda kingakati te ta bazonga ba kenda batangakati ba écarter biso même groupe wa bato wana ba parmi bango ndambo bazali baboyi pena bango ba yawa te bazala kuna banani ba okenda te bango banani on dirait kutu na arango pena so totali arango blague te ils appellent la différence na arango au sala la musique oui sala la musique mais la musique on sala nini est-ce que vous appelez apte na rôle na yo tout na père moko tout ça na mboka oyo ngana za ba témoignage belé au mona maman mo bana bi papa na sepele na mono tala mwana ngo to pesa kombo na yo po lingi musique ali ko beta ba guitare trop to pesa kombo lo fumbo na ba braza na bangola ba pesa ba tu kombo na ba église siko yo pe mitala yo za artiste est-ce que famille mo ba kondima ba pesa mwana kombo na yo mais uzaka na bezuka ya ko zalande bato liboso makame belebele omoni maba Congo yo za artiste na musala no salaka ou bien nani ou bien théâtre ou bien nani ou bien peintre famille ni ndima ba pesa mwana na bango kombo na yo famille ni biso ba oto wana grâce wana plein de familles ba ko témoigner so bon ba tcheba téléphone ouvert ba ko benga biso na mwana kombo lo fombo biso na église boy ba isa na toto benga lo fombo yo za musicien za muta théâtre nani ba pesa kombo na yo ah
tout ça monter à malamu tout mi ba rapé ba valeur biso to sali na mboko et puis zangate zanzambe mutalingaki alors bon pour na singa droit na ngana me mangambo na kanga munoko na okanga munoko ta na fingi mutute na dénigrer mutute na lobby ou esa réalité. Et à l'instant là il a né quoi à ce qui concerne Kaya Tcharakongo par exemple. Kaya Tcharakongo on est toujours ba botisi quoi dans na parquet asa retenu kuna et puis ba avocat ba kendaki ngai Elombe asalenga par message alobi nanga ke yoza pour rien pour Elombe da parmi ba administrateur na Sokoda alobi bango ne basali plainte en tout cas na plainte na bango nga naza concerné kunate wana Elombe mtayipsenga et apezenga maloba na ya lobaki mais malgré ça autofils vedara na ye mais oza lesté nazana ba peine ezali nazo soi avant même Antoine Salama nazaki déjà menacé yo kanti yo mdo bongsa Sokoda yo kanti yo boye d'ailleurs IG fa yamba binote tout ce qui nous soana IG fa yamba binote nous sona banel ba osalango bato bana Sokoda isana na osalango bato bana Sokoda et puis siko kombo na yo tanga mana parquet pourquoi nga innocent ya boye tant ba bouki na salaki te mais nga naza content que bango ba longwa wana na ko boya te naza content ba longwa très content même so ba bi pena que ba festivité mo ko zala pona ba longwa na Sokoda ba beta nga na ko ndima groupe na nge beta feti wana naza prêt wana pena na zolo bango tout naza content ba longwa pour na modèle ba memeli biso ngai le même administrateur ba yelanga ba preuve tant ba bazaki na combat na ba Verkis pour na se mêler na combat na te ba lobitala Verkis ndenge azwa ba mbongo ndenge azolia ba mbongo na mona mukanda tala bango bazana ngo wana nga na mona na témoigner so ba bina témoigner ya munene o ils ont prouvé mais je suis à présent Verkis nga na biso bango c'est bien bon nga ipele na zana nga naza kuta administrateur te naza ka associé so ka assemblée générale na ya koloba ona koloba mais na makambo yo boye bandemo ke nango et puis tant à vérifier makambo ba reprocher Verkis bango mo ba autoriser ki président Verkis a salango par exemple le président Verkis a roya depsi bango mbongo bango ba donc c'est la avec intérêt bandima ka ne bandeli et comme la kate comme kilo na kanda. Imaginez que vous avez besoin de $30,000, vous avez besoin de Sibino. Si vous avez besoin avec intérêt. Intérêt, vous signer. Je préfère que vous ayez un peu de bon vous kangaminango, vous kabole on bolingi, et puis la répartition, vous matisi kota ou bakabola na chaque réunion na bango administrateur kota na mata. Nenge président qui satika on a c'est quoi mata. OK. Yangona ije falandelango. Amati on komamba administrateur wana biso tout on a besoin na ngode pour niveau de biki dans salaire. Ozoka ko accompagner Sokoda. Omoni, eza conseil d'administration. Baza te ne komi lelo bazo diriger. Déjà zali ba technicien baza kuna ba travailleur baza. Mais zoka exemple preuve yango na sengi aide déjà robina ngana benga PCA. Ça mara wapi. Pour PCA des fois pesa ordre ce ko ponga zo aide. Comprendre fonctionnement de Sokoda yangwana. Et comment faire par exemple pour apparemment à l'instant Sokoda comme administrateur est comme vraiment moutouya, mais comment faire par exemple comme administrateur à Sokoda? Est-ce qu'ils ont un choix comme ça bien ils ont volontaire? Bon pour nous comme administrateur à Sokoda ils ont un vote, mais pour comme on a faut aller membre à Sokoda et membre karaté faut comme associé. Sokoda associé ils ont un critère mo bachawana ya motema mabe pour comme associé pour comme associé na Sokoda la MC dans un critère mo faut ça là faut dans 30 nzembo bimisa 30 ce qui n'est pas normal. Artiste mo boya botami lelo bo senga dans 30 ou dans ambition dans la volonté comme associé bo senga 30 chansons. Donc il a déjà ba résolution mo un jour to tala ngo fo ba longo longo da penda kindo ki pire simple
biso ba oyo na repesa merci na président Verkis so na comment associé yé muta lita na conseil d'administration na bango. Ah c'est bon mais non, on a des artistes qualifiés. Godé Lofombo. Parmi bino good boza dans sou na niveau na e. Mais ça normal té. Ya on a comment associé. Pendant comme soit administrateur, ils ont un vote dans l'Assemblée générale, vote et salami, au postulé et puis bah voter comme administrateur. Mais il y a à boire et à manger. Ma solide est belé au bêta. Ils ont a tinaté. Mais en bref, Sokoda ils ont mal géré. Bateau dirigé Sokoda lelo, bateau dirigeant au mabé, na répartition en bongo, na qualification à bateau. Na ko kabola mbongo ezapena mabe makasi et puis transparence ezate non le baki awake normalement faut transparence ezala mbongo ekotaki autant biso ba artiste ezaka na 70% pour ba kabola biso est-ce que ba kabola biso 70% tout on a IG fala ndela 70% ya entrée wana isa ya biso ba ya endroit. Les 30% restants 30% et continue la gestion. Sokoda, ils ont un Congo, fait taper tanga batax, belé, na 30% étiqual. Et puis, bah, vers Sarana, sécurité sociale. Est-ce que nous avons le fombo, surtout que nous avons la sécurité sociale? Comment on a la compte à Sokoda ça? Est-ce que le fombo vérifiera déjà que le compte Sokoda la sécurité sociale? Est-ce que mon compte a vérifié mon nom? Mais Sokoda ne me signifie rien. Tu m'as dit Sokoda ne fait pas que par la sécurité sociale, tu t'indaki. Sokoda n'a été. Mais maintenant, Sokoda on a une carte. Carte exacte. Tout le monde on a des trucs à bangoulou, des trucs à même. Bon, le roi peut pas si c'est les cas. Tant qu'on y a ah, na Sokoda va bien les cas. Au sani. Ok, quand vous avez mis toi na. Donc en quelque sorte esclave. Batumo ba s'organiser ba vandi wana ba réceptionner mbonde ba lingi ba sande ba lingi yo vandi wana ndaku ozela rara ozo mo mieti na yo quand même mo mieti wana so ba bengi okezo so ba bengi opeto vandi kaka ya on te dit non le roi IG fait comme wana IG fait que na no e banana makambo ni sala banquette ba ye bambongo est-ce que na sécurité sociale IG fait okende est-ce que par ya lo fombo yaka pour le fombo faza na carte na sécurité sociale. Lobby s'il faut et y a un problème na santé bien boy na se retrouver mais y a un moment attend toujours pas problème tu y aura toujours collé là chef de l'état tu as un problème maman présente tu as un problème chaka konga mona magam lelo ye wana za en danger azana cachon de toro babu yemoko artiste en danger na minito pona nini biso za na mbongo te bango ba na mbongo bako sala ba lingi bako kangisa onde ba lingi bako sala non nous disons non na makambo wana chef de l'état salo baki ma arrestation arbitraire sila uzata na mbongo na yo mais mutsoka ta na raison na ye et surtout biso ba oyo toujours déclarer ka droit na biso en tout cas bino bozana Sokoda bo kamba Sokoda ata ye président Verkis ata botol azui ndenge jese longo si a koti wana à tenir compte na ba réclamation na biso so a tenir compte na ngote a kokuta na biso kana nzela ndenge ba o bazolongwa ndenge moko aye ba répartition a benga ba technicien le ko za ka forfait oui to ebi ke za forfait désordre les ana Sokoda ba yebi kutu ndenge ya kosala te ba yebi kutu ndenge tena na zo combien ba sala quand même forfait mais forfait ngo faut état la paix forfait ko za la rater un avantage à batumo boye non. Ça fait combien de temps Godé Lofombo a sa filière à Sokoda? Ngana sa filière à Soneka, Sokoda na botamate. Na Soneka kala. Pour ba ramener Sokoda est actif na ba passif no sa Soneka. Donc déjà na zo ko informer ba artiste ba otala biso, ba mso mona ke na Sokoda ba zo senge à sa filière. Au mona dara na Soneka. Ils a déjà ba oyiba yo. Pour Sokoda hérita tout ya Soneka, liquidation chez Salama. Makamuto sila donc muto azaka na Soneka normalement aroya na ba preuve na ye ba affilié mbala mode office biso to kota bongo biso to uta Soneka biso za bata Soneka to bata Sokoda te Sokoda nde biso bato saliango moni Sokoda biso bato saliango malheureusement
toujours se retrouver te bato mosusu basaccaparer bacourager donc mboka ekokoni bongo te nde ezali lobi courager nyonso soki aya se placer na place moko abandi kose retrouver na ye ale baninga mosusu dans les oubliettes. Non. Est-ce que ça vous arrive quand même de participer à la réunion Nazalaka tina ba assemblée générale. Mais qu'est-ce qui s'est dit dans cette assemblée wana? Assemblée générale nyo so sokoda on a participé, ils ont nyo so triqué, ils ont travaillé. Par exemple? Vous comprenez? Par exemple, assemblée générale tout ça là na salon Congo ils ont na ministère affaires étrangères. Tokenda kuna pokaka il y avait troublé. Première équipe à Sokolé le mois qui équipe on est dans la soutenir le ministère Nabiso. Alors deuxième équipe à Rokota car on a pas troublé et puis ministère comprenait que so ba assemblée générale moko za contrôler et aux ala bien te ba memian kuna nanu et au placé ba surveillance à makasi ba toujours ko na kati ya assemblée générale na bino wana en profondeur pendant les solos donc vrai les solos pour mettre ça rosani bon assemblée générale na biso nyonso ezaka nango ezaka na parti pris yango moni mbalo ba tebele ba senga to na assemblée générale ngana hôtel melango ngana préféré IGF à la banquette akanga démanteler ba réseau nyonso po ko yeba na IGF na do travail tena ba preuve to mona ne zo kendit e ko yeba na sko magui sala mana niveau nini alors bato bazwa force wapi à partir à IGF wana sko to ko na assemblée générale ya propre pour le moment oh nyonso senga to ke na assemblée générale sikoyo azan ba agenda caché pour ngana ibine salama to kena ya salon Congo to kena na mboe la loge les deux camps les lobaza ya okabwana président Verkis na président Josa baki kamo président Josa comme dagi chef à stratégie biso zaki wana stratégie Verkis oui na compte Verkis na yebine ba jone sa ba assemblée générale ça ne sert à rien lelo ba konzi mtako sa bisote mtako sa binote assemblée générale lelo na sokoda lelo sikoyo isa agenda caché pour ba o baza na force kaka ba on va gagner totika IGF alandela réseau nyonso ba okanga ba yebi ba bloqué mbongo bimaka ba salisa ba compte parallèle banga belé bango ba yebi chaque muta remplacer ka funda ngo to yeb to na information so ba boya opesa so ba preuve nzamba o frapper bango ba tuna bato okoma na sokoda salisi pe compte na yemo mbongo uti katanga ekoti kuna sans ekoma pour IGF fa sengi biso ma photo dénonçant. Alors, il y a un moment dans l'Assemblée générale, il y a un poste. Il y a un manipuler l'Assemblée générale. Il y a un sala. Il y a un zongati. Il y a un sous-présenté. Il y a un c'est ça la réalité. Dans l'Assemblée générale, en tout cas, non. Tant que non, IGF fait la banquette, bien. Pour IGF fait la banquette, car il y a les lotés. Et dans le bon rebelle à Sogoda, bate belé fo basanza biso bambula na bambula to kufa banzala to ba benga na bana to na ba classe batimo balia kambongo ngo bakotika bango libre boité non et puis la plupart à batongo artistiquement au monde appena que moi ba doute ça quoi artistiquement non to lingate mbalo penza fo ijefa sala magambwana bakanga oba okanga oba restituer bango bazongisa oba otika bango comme ça bato bakoma na ko banga kolia mbonga baninga ko gérer bilo pona sokoleza mbongo na yote ba bengo ko gérer aliyo ko musana oyo lingi te donc l'assemblée générale on a bossana lelote oya bien assemblée générale au ministère tout le monde a un salon Congo, ministère de protéger qui et créer les missions assemblée générale na compte un ministère pour batuna bango base longwate. Vous comprenez? Et ça qui bongo. Donc nous avons veillé sur le terrain. Sur le terrain. Biso siko to ya pena mutuna biso ba to ya na mutuna so ko ta wana mais le ko to na l'arte. To na force te simbakate. De bateau na ka baba no gagner. Malgré l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale,
okuteni ndeko na okuteni na mutalu ka assemblée générale siko ata fita lingi ba misente alingi ba misente zana besoin eloko on ekoni na to benda pe matoi na mokonza mboka yoka kata ba voix na biso ata eza faible yoka yango soko monika muta na boule assemblée générale siko na Sokoda alingi biso te alingi je na zolo bango bien pour na une expérience kuna na ebine ba assemblée générale ngo elekaka bato ba na force baganyaka to bongisana no Sokoda ngo koma ba base bien soki ba lien mo ezaka na ministère ezala clair ba lien wana to ba benaka ba lien oyo limite na ngo yango oyo nai na ngo yango oyo pona minute eza flou comment mutu ba tshei wana komi guru akomu sa ndega lingi abanga batute usakani bakangi yo non ezala te flou mo eza wana IGF akota nanu alongola flou oyo omona ke makameko bonga ngala zo zongela na obandela ba obana place na contre bango te na contre système ba instauré wana bango moko batu kuna na problème na bango te personne na problème na système onde ba instauré wana ngala ko sepela ngata mokete na opesa ngopé chance soit ta mokete lokola IGF eza e bundela biso lokola IGF eza e bundela biso abi IGF azokota partout même le domaine il y a musique IGF azokota dans inspection générale de finance ka sozo côté finance aye kolandela banzemo na biso te oyo yemba nini te beteki organe IGF azolandela ka mbongo wana eutaki na Orange ezaki $800,000 ou 1 million de boye et que wapi bokaboli yango ndenge nini bo musala ba inspecteur yango wana mais il semble que mbongo moko pe oto bimaka la mingi te awa bon et quand d'autres zoyo ka makasi za ya nini mikolo ka ba uto kabula ba mbongo ta ba kabuli ba mbongo ba kabuli kaka bango na Sokoda wana to yebi pete mbongo yuti wapi mbongo ya ebele balobi na mutu zwa kotan kolobate zwa kolobate parmi bango batamite ya malamu balobi quand même pendant que biso zo souffrir yumuni sido na nga oyo na sa ngona be faux perso na ba mbongo na nga ya pasi parmi bato wana peka ba ya kokota peta msu sido awa afuti pe ya moke to sala ba aide me bango soki likamoka mbongo munene ba benda ina coin zo oya koloba na mutu te zo oyo yango ni sa e uto sa makarate balara ngu na minute na limite que c'est vide za na ba poche na bango IGF alandela ngo mbongo ne utaki wapi eyaki pona nini bokaboli yango ndenge nini et puis banani ba mériter ko zwango na banani ba mériter ko zwango te ni so wana ko biso to la sanction IGF musade bo wana bulo ba ekola yango wana bulo la ba obena yango wana yango moni to le chef de l'état mabe na initiative ndenge a réactiver IGF to lele mabe surtout nga na lele mabe pona bi que avec l'état ta ba passe et aussi la ponga lobby ceux qui sont déjà bien gérés nga lobby na osasum capacité na osanga soit ba infranté na otamula pe na carré pour la tenanzela et puis banda kuna nge kusila na otonga ngo propre na otonga ngo dene na otonga na ba pasibo nga lobby ceux qui Sokoda ka bien géré Sokoda so bien géré ne bande ko na so goma ba oluka ba aide Sokoda est capable de débloquer pena yango $500,000 to pesi bande ko na biso ba ola la libanda bacha batante Sokoda est placé le fondation a besoin de $200 exact non pas jusque là congolais ni no ça la moyenne na tongo ayoki le fomboté lobo ozana tombe ou bien ozana na bamfinda nde tolobaka bato bakoti na kati aosala babulo mo ya lingu to radio eza pembeni te congolais nyonso aza na radio avanda pembeni na terrasse aza na pembeni na ligablo mwana moko abetaka nzembo chaque jour azoyoka lofumbu comment lofumbu fazaka malire comment lofumbu falelaka comment bana lofumbu fo batanga difficilement pourquoi ka groupe bato mo basangana basali click na bango mbongo nyonso bango bazoloba ya kozwa autant ya kozwa te ya zwa bolelo lobi ya zwa ki non toi esclave te on est esclavagisme neto banota na ba film a contacté donc bato bazoloba ne contacté ko vivre lelo bato ba décider ngo te tout ça suna wana te je dis et je répète que na mboka na biso malgré ba difficulté économique banini
mais ceux qui Sokodé a bien géré, l'artiste est au vent à l'aise. Moi bien l'homme c'est ça n'a pas si. Tout ça qui na IGF, tout ça qui na famille Madilo. Famille Madilo ils ont là. Ba futi bango mbongo moko insignifiant na Sokoda. Nga interpellé nga na bengi serona bi ah maman, omoni tant au vieux pas qui vivant, abana ozwa ya mingi. Tant biso to bana olela, abana okipete. Lelo aza sute moni sort nango. Ndemo pe ba administrateur boza lelo na Sokoda. Bozo sepela répartition, bozo jouer belé pour boza ba administrateur. Ba le fombo to zaka na C $58. Mais lobby pe et quoi arriver que tam soza na bo moité. Tam soupe le fombo na bo moité. Oko sibir sort wana oyo. Famille to zaki na famille a grand prêtre Madilo ba olela. Erango yo. Telemela succession na yo. Telemela bana na ba koko no ba otika la un jour. Na ba œuvre no sali ba za la rémunérer en bonne et due forme. Yo zo mona ngwelengi. Répartition on a l'administrateur. Ah, je combien on a au 1000 et quelques. Ah, bon fond ba comme 350 bon, ça bon. Réunion quota ba sala ba matza, ozo ba quota. C'est bien bon. Bonjour aux alatés. Jour aux alatés. Tout ça kunana ba famille ba ya ba grand o ba tika biso ba olela. Tout ça qui na ba on a IGF. Ba grand o kuta msusu hôtel bana bango te bino. Ba olela lelo. To milinga makasite, to linga lobi na biso, to linga ba na biso, to linga ko linga ba na biso, eza déjà lingi mboka. Po ba na oso baza bien, c'est que mboka oza bien. Tant o milingi makasi olingi lobi na yote, olingi lobi na yote, lobi na yote za bana na ona ba koko na yo. Olingi bango te, o mona ka yo, o rouler carrosse, o tonga bandaku. Le fond monnaie soit dans les besoins à lukayo. Eza mawa. Conseil na opesa na bino bat bo gérer lelo. Lobi pe goya. Lelo ozara lelo ti libela te lobi pe goya. Toza na motema ya ona lobi mboka na biso po ebonga ezo senga intellectuel ka te e senga batamite ya malamu mboka na biso tomoni ba preuve tout lelo na Sokoda so bache muta motema malamu aotika DG à travailler déjà okoma ka lo kwa simple o ngana mona wana DG ona za simple instrument à travailler na été pour imaginer na que senga aide pas DG. On a vu que déjà société déjà ça a bien PC bien PC et dans on paye à $200 $200 au pays na zala na ngana ngome jour wana ngina ngote nazaki na ngote et puis na yebi que kunande isa ba droit na nga ya wana ke no senga kuna pour ko ke no senga na pas mususu tam so bien ngana zwa mais ko peut to boya ka kasha ki mendicité ya ki mandia anabi vomena ke na Sokoda mais DG alobi nanga benga PCA pour na pour PCA ordre et ça va fonctionnement moi mabe za mabe to milinga mingi te to linga lobby na biso za bana na biso na bakoko ba roya sima to linga batika la bien batanga na ba condition bien et tant on peut biso to rozalate ba on peut bayaka na Sokoda pour na loi na biso 50 ans après liwa na nga 50 ans après bana na nga bakoko na ba ko bénéficier na ba droit na nga sikoyo yo olinga ga lelo 50 ans après bana nongo ba yeko kuta miette o lelo ba famille ba Madilo zozwa lelo zozwa no belé pose administrateur aux administrateurs aux vivants bon temps aux alaté. Et puis tant on relonge administrateur, est-ce que vous avez sous quota on a? Est-ce qu'il y a une répartition? On retire la répartition on a. On retire la répartition on a été donc en tout cas le musicien réclame justice. Voilà, pour ça il y a stabilité dans le secteur Navarro, dans le secteur Navarro. Donc spécialement mes salutations à Roger Likombe, mes salutations spéciales à toi, sans oublier la GAS Nzola Royal depuis Liège. Mes salutations et mes salutations spéciales aussi à William Zolo, sans oublier Edo Beyebina.
Et Adrien Touzé aussi, mes salutations spéciales. De l'Ofombo, mot de la fin par rapport il y a activité, par rapport il y a émission à Bisso et à Lelo. Bon, mot de la fin, Zara, merci, na remercier yo, et puis na remercier ba Congolais de partout. Na vu ba appel de partout, mokili mobibalo. Na vu ba appel à soutien. Ah, na sepeli na moni penage ko sala mosala malamu eza bien. Donc tolona kitoko na moni yango na kao na vu ba appel de partout. Ozana na goma te mais na goma partout na ba beni ba tout ba na problème à volcan matiki na mama volcan a komelinga. Donc na zane sengoma o sakanate na pesi bino ba merci belé et puis na ko senga bino beaucoup ni ba prière. Beaucoup ni ko tchapso na ba prière pour makambo tozana ngo eza makambo eza normalité. Eza normal tata mokete. Eza normalité. Bato balingi na bango catégorie moi bato ba souffraka. Bango ba vivre na lix. Pendant que lix wana o kabola on peut ba ningo ba na pasi na bango e diminuer. Bolingi te. Moni katozana on na Congo. Yango moni Congo passer leki. Passer leki. Pour bato kaka na ba domaine nyonso. Nazakana ba ninga na so ba théâtre ndenge moko ba olela ka ndinga na olela boy. Donc mbongo ko ya o eza pena ke par exemple eza mbongo moye eza to chakara $100. Bino boza 10. Na $100 wana e pa na yo. Okozwa $10 opesi baninga. Po yo kutozana pe na ndako na yo za pe na ba voiture no. Parmi bino baninga na msuba ata ni lokote. Mais yo na $100 wana boa 10 yo benga 3 ya pamba. 7 batika lona ba 8. Na $100 wana yo mota msupo na yebi kontimbo kozwate mais 7 wana ba 8. Yo na 3 no bengi okaboli bango ta msupo ba se ba monya ngo bien mais o wana bazana msupo bazana ba $10 timba ba 7. Oh ba ozwa ba ozwa $10 te. Et là on va bosser na ngwana. OK so bo benga ba ninga no so bongo ozwa $10. Mais le quoi ba bengi bino 3 na nkuku tam so tu fais $3. Bino misat bozu $3 et bimi $6. Yes quoi tu gagnes combien? Moni berer ba congolais tozana ngo. To kendaka mingi groupe to réussir bien que to kendaka na ba jeu wana ya ba ndambo ba ngomba ya te. Bazo ko sabino bato ba osala jeu wana ba ko se retrouver plus que bino. Donc merci. Ba prière les cas na ba congolais nyonso et puis message ga na IGF ba félicitations belé na musala bo sala et bo petit espoir et on va na mboko. Ponga étant artiste bato belé à niveau na nga basi ba kimi baza pe a souté ba na poto bakamo akutu ndeni nga na vandaka na za pe na ba preuve moninga muso akendaki na e ali banda azongi bebo o mona na nga sombi parcelle na misu nanga pona ni awuti na mboka moko na musalaka asalaka ba rémunérer bien asale konzona ayiko so mandako biso awo ko sale konzoni ni ngo so mandako obandango wapi konzongo sala ondeni poto ba futinga $58 wana $58 wana déjà tamsuku nana nyonga $70 na mwango nyongo nana OK futa na $58 ngo obandi ko lukasi ko ndeni ngo lesa bana neni bana ba omela mai. Donc IGF merci na ebiki avec musala na bino ordre kozonga bato mabebele ba otika mabe po ba ko kangama désordre par là to aider nani to aider chef de l'état tamboke ko tongma chef de l'état vous à l'aise chef de l'état amona ndake imaginez makamoni banoke de subso télémarité to kompe na 2023 mandat Fache Sili alinga sala candidat alinga pesa candidat est-ce que biso to sepela biso na galère tozana on pendant que donc mbongo ebele zo kende kana ba yanke na batamakasi biso zwa rien tonga to koma ba contre-belé à chef de l'état. Donc nzambe bena sala yi a touché chef de l'état on est la sagesse IGF fait comment au sala IGF ne do sala wana lelo ha na ebisio so biso ba zo biso mabe bo to komo zo ba appel anonyme ya mabe bani na komi ko banga ko yamba téléphone ko finga pendant que na sali na ngelo côté na déclarer ka ba droit na nga comme menacé
nasali moto eloko tenga nalika na se retrouver en tant que bassiste mais kolona auto betela mama na omoni héritier banzemu na ye barumba na ya kitoko ba baso na ngam na beta kiango tana zo ko ngona zo ka sengo ngamona zo ba na za génie na pesi karma pare zo po karma ba mda pesa nga ko mbona génie ngamo bina na bi we basa boy ngamona kamoga na beta ko bwindeni na lelia ngo ngamuko siku bato bazo ka biloko wana to siku pa yo esengeli ba futa ngapo nango na futa mate moto moko asala courage na ya vandi wana basala tout basali clic na bango bazo futa na entre bango et puis bazo kabola ndenge balingi. Nous disons non. Mesdames et messieurs, en tout cas nous sommes à la fin de notre émission. Godé le Fumba Lobby, non, Nali Kelemba Ozake, yo otiara molia raté. Batmusubalé la rabango. Terme. Plus question. Terme. Otiara karaka. Donc, consommer bango. Un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, spécialement à celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo, Sims et Sélé. Mes salutations à toi, Kapuskilo Kwa, mes salutations aussi à Anelka Bafosset, sans oublier l'ambassadeur de la solidarité. Ado Youé, mes salutations spéciales à toi. Et mesdames et messieurs, on se dit au revoir ici. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.